Toye, 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 toye. Toye, toye. Bata ba commentaire bo pekisanga na lobati wala na ye. To sendeni likona. Supportez-moi comme ça parce que quand l'Éternel se décide de faire un truc, vrai dire il le fait. Alors, bongo na cage, personne ne bouge, on est là. Je suis venu, je vais laisser jouer l'audio du passage de Papa Elombe. Je continue à dire qu'avec tout le respect que nous vous devons, on continue à garder notre respect, notre bande, mais on doit quand même parler, vu que vous êtes aussi une star, non? N'est-ce pas ça? Oui. Un tout star est touché. Et si le président Tshisekedi doit parler de combien de fois il a été insulté sur les réseaux sociaux, ça serait incompté. Incompté, c'est impossible. On ne peut pas compter cela. Maman Denise Niaker qui n'a jamais fait quelque chose, qui n'est pas au pouvoir, qui ne fait pas partie du pouvoir, mais qui s'est fait insulter, ainsi de suite. C'est comme ça, quand on est star, il faut savoir supporter. Voilà pourquoi on vous dit toujours que vous pouvez peut-être faire longtemps dans un domaine, mais bon, on maîtrise ma campagne, on est tambola raté. Si la fille a mais koleka bana na onionso, mais vous connaissez ça en côté. Bana na yo mususu ya ndako ba se révolter ba finga e aloba te a discuter te aleka na émission pour na ko se lamenter te ko se pleurnicher te koluka vengeance to koluka comment qu'on lui donne raison ou quoi que ce soit. Non, du tout. Afin d'encaisser mais là pe papa oyebi ndeni yo papa na tourna yo ozolela boy papa tokanga motema, je vais laisser jouer un peu et puis je reviens. Je laisse jouer un peu et puis je reviens. Mais papa, franchement et sincèrement, il est temps que vous nous aidez à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Yo reprochakasi la nanini. C'est seulement une émission comme ça que nous attendons. Surtout nous les abakou, nous attendons ça. Les gars en émission, c'est biso que ngapena si la wana boye. Po ozo ya mozo kende mupandi papa yebisa biso clairement papa zala bongo na mwana yebisa nga mwana iloko ezokisanga ezala boye si. Donc si je reviens bien en arrière, sûrement papa aloba ki ayebisa ki déjà ba oh basala wana baliko pa que ninga na mikolo na banda ba émission yambo mona ki aussi pechanga ya kimbango ayeko senga. Pardon, batu ba finga na simana. Mais ce qui te remonté tant boromona très bien que ma finga nyonso e banda. Nyonso e banda. Et tukala osala matin na théâtre mutabanda ngozaka ursil. Donc papa quelque part ozande na usine na ma finga na yo ensemble. Ole ole la biso boyo yo ebisa biso na ba émission papa na ngai na respect de son ngo pona yo. Mieux okele na usine formatrice de ma finga zaki ursil. Bitodi to moni pe également Gomez. Donc formateur ya solo na ma finga. Na haine, les amouana na yo la plus aimée. C'est qui? C'est nani oyo? Comment elle s'appelle? Ursil yende mutabanda a format abimi sa usine wana o ayeba ka conséquence ya grandeur na ngote. Donc papa avant de venir nous dire à la télévision na fingami ainsi de suite, yoko fingama ya 6 mois, ça lui passe 6 mois papa? 6 mois seulement? Ah! Mais faut demander à Sila combien d'années elle a été humiliée devant la place publique où tout le monde voyait, y compris vous. Le rôle à papa Lingaramon a minga koya loba. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ni ninde zo ma po moi no afinga ma modèle o. Bongo ne ma yala rate. Siko ndenge nini? Botiki moi na finga matina niveau wana. Pendant des années et vous saviez très bien qui était en train de préparer ces mafinga. Mais bon ça là est l'autre côté. Bongo yo, oh les na 6 mois, on ne pleure pas. Ce que Ursil avait commencé, c'était l'irréparable. Aujourd'hui, tout celui qui a participé de près ou de loin, il y a Corneille, je crois. Corneille ou Planton ou quelqu'un d'autre comme ça a dit ceci. Ce monde serait détruit pas par des gens mauvais, mais ceux qui, quand le mauvais font leurs actes, nous n'intervenons pas. Donc quand on voit un acte posé qui n'est pas bien sur l'autre, nous on reste calme, le silencieux là. Quand on reste silencieux, sans pour autant intervenir, c'est nous là qui tuons le monde. Parce que si on avait appréhendé la personne qui avait commencé les insultes, Ursil, avec Fallon Bitodi, depuis, les insultes n'allaient pas arriver jusqu'à vous, papa. Mais vous étiez resté silencieux. C'est vous qui avez tué le théâtre, c'est vous qui avez détruit tout.
Parce que en tant que groupe, le seul groupe qui fait rage avec de mauvais comportements, avec des situations compliquées, c'est le groupe Simba. On connaît le groupe comment on appelle? Le groupe Muyombe Gauche, qui date de très longtemps aussi, qui a fait de forts succès, ainsi de suite, qui n'a jamais permis à l'un d'eux d'insulter l'autre. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. D'ailleurs, entre ils ont des problèmes sérieux, mais qui ne viennent jamais à la toile venir exposer quiconque. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, papa, il n'existe pas de mauvaise troupe que de mauvais dirigeants, mauvais. C'est que quelque part, vous avez entretenu quelque chose de pas bon qui a poussé à ce que nous avions aujourd'hui, qui est remonté jusque vers vous. Donc, il faut savoir supporter cela et savoir reconnaître que moi et Lombe, j'ai mal géré la situation qui s'est passée dans des filles qui travaillaient chez moi. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai laissé les autres insulter leur aîné qui est l'image même de Simba. Aujourd'hui, si même ces filles-là étaient venues à Simba, c'était au sein de Simba, c'était à cause du bon travail, du bon boulot de Sila Bissalou. Vous n'avez pas reconnu, or que la Bible nous dit quelque part que l'ingratitude est condamnable. Voilà la condamnation qui tombe. Bon, l'irréparable. Plus rien à faire, plus rien à dire, personne ne pleure. Le jour où vous passerez à la télévision, vous excusez. Essayez de parler clairement de la situation et d'essayer de reconnaître vos fautes. Vous allez voir que la situation va changer. Sinon, Simba et Kobong on a penza autorokaling de la maki. Sans débat, papa. Vous allez pleurnicher sur les émissions et les émissionnettes et les émissions soins. Finalement, il n'y aura pas de solution parce que le vrai problème n'est pas traité. Aidez-nous à traiter le vrai problème. On y va par rapport à Maman Kalunga. Et sur place, vous avez Kalunga. Et de temps en temps, je dis, c'est la plus riche de tous ceux qui sont passés par mes mains. Hein? Ben, je le dis comme ça. Maman riche Kalunga, c'est la plus riche. Ah oui, la plus riche de tous. Richesse naïe, tu comptes en mode total, bah sac n'est à combien? Bah veste n'est à combien combien non? Regarde ça, la formation yabana yakisenso. Pas seulement kisenso, bana njili ba yakat sakawana, bana matete bana otanga kuna. Voilà la richesse. Les besoin imiter ça. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Papa et Lombe, ce que vous venez de faire maintenant là, c'est aussi une insulte. Vous le faites maintenant d'une autre manière pour essayer un peu de quoi? De cacher votre haine ou essayer un peu de donner forme à ce que vous dites pour que les non-avertis ne comprennent pas. C'est une insulte ce que vous venez de faire. C'est une comparaison insultante. C'est une comparaison très insultante. Donc, si je comprends bien, selon vos dires, Sila n'est pas riche et nous fait croire qu'il est riche en achetant des sacs et des vestes. Tandis que Maman Kalunga, elle construit. Bon, soit elle a construit une école. Parce que Maman Kalunga, ni Sila ni Maman Kalunga sont de femmes riches. Non. Elles ne sont pas comptées parmi les femmes riches du Congo. Je pars encore plus loin pour dire que les femmes riches de Kinshasa. Vous comprenez un peu? Donc, sur ce palmarès, ils ne sont pas comptés. Elles ne sont pas comptées. Donc, quelque part, papa et Lombe insultent sagement Sila, sans pour autant citer son nom, pour que les avertis ne comprennent pas. Il essaye d'utiliser la ruse et une sagesse comment je peux dire? Sagesse moroya mabe, mayele mabe, c'est comme ça qu'on dit. Hein, mayele mabe en lingala, c'est comme ça qu'on le dit, sérieusement. Et c'est ce qu'il utilise, des mots comme ça qu'il pose, qui va presque à la limite des insultes, mais d'une manière, Yamaye Mabe, pour que quand on va lui poser cette même question, quand cette même question va lui revenir, pour qu'il puisse avoir la possibilité de s'échapper. Mais les avertis seront encore avertis et ils ont compris le message. C'est carrément insulter Sila, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait cette comparaison pour dire que si la tarawana a elote, a na mbongote. Place on a penane na loba lisusu penza avant continuer nous koyoka na makambu na yo lobi. Papa, par exemple des passages comme ça en disant des histoires comme ça. Oyebi que yo mokonde mutozo luka bato internet yo bayo kakate baya makambu na yo.
Yomoro Mutezo Luka, s'il n'était jamais passé à la télévision, elle n'était jamais passée à la télévision pour venir se justifier sur quoi que ce soit, malgré ba finga madilou, ba latisaye, ba kombonyoso, ba kataye, ba tombe, parce qu'elle était malade. Et puis papa Elombe sait très bien de quoi s'il a souffert à l'époque. Peut-être que papa qu'elle a eu maladie de ya simba wana, ou evimbisa libumu, et ça la kende ba Afrique du Sud, et ainsi de suite pour nous ba traitement, kotambo la kishasa mobimbo pour nous luka traitement. Naebi Sarabino que après de forts moments de combat, soki okufite yebaka ke nzambe couronne kolatisa yo e kolakisa pena mokili ke bomoni makambo salaki potango wana bino bozalaki na avance sur ye maladie ainsi de suite tant azongi peka humblement ko sa musala na ye. Vous avez cru que vous aviez gagné, or que kosana kokufa oye babanani bazara ba jaloux na yo. Et papa Elombe sait de quoi s'il a souffert. Tant que Bella Makasi, on est même eti na l'église. Et même eti nzambe fallait intervenir. Nenga kufa kite. Oh, j'aime les moments comme ça, des moments de turbulence dans la vie. Il y a toi qui traverse des moments de turbulence. Dis-toi, Seigneur, que je ne meurs pas. Que je ne meurs pas. Parce que le plan merveilleux que tu as pour moi là, il faut que mes ennemis voient de leurs propres yeux ce que toi tu as à faire avec moi. O metio lembi yaya. Exhortation ko ozanga te na makambo. Pour vivre ainsi les exhortations. Toi qui traverses des moments de turbulence, au sentir que tu peux calculer au monde que on a eko kanate nzambe, na komi na retard Seigneur, ba pesinga kombo, oh tanti na quartier, oh na bota kate na mela milangi yo, yaya maintenant je te dis. Pendant ces moments de turbulence, mets tes genoux à terre, 3 heures téléma, rappelez Nzambe. Yebisa Nzambe, na yoka ki fi mo kazo loba na TV. Un témoignage arrive. On est en train de télécharger un témoignage à haut niveau. Oh, ekotinda te to loba, yango moko témoignage mute ganga. Na yoka ki fi moko na YouTube moko boye. Ba traitaka bango ba fiye ba chronique yu fonti soki ndenge nini. Mais ngai na yoki ya yebisi ngai que na 3 heures na tia mabolongo. Même quand tu ne vois rien. Même quand rien ne se dessine au devant de toi. Liba le ate ba spéciaux ba combo. Oh, ike ya famille ya ndima. Pour mukolo ya témoignage, bango ne ba ya témoigner. Ah, dites amen. Dis-moi quelque chose. Ce moment de turbulence que tu es en train de ne pas comprendre là. Kolinga comprendre ngo te sante na posa na comprendre te na comprendre neni makambo eza spirituel et le kinga makasi. Comment je fais comprendre? Mais tel que tout du moment où toi tu es dans la barque, Seigneur, je n'ai pas besoin de comprendre. Ce qui est sûr, j'irai vers l'autre bord. Peu importe, en rampant, en nageant, en soki ndenge ni na mokongo Yesu na komata na kokoma. Dis à Dieu comme ça. Et tu vas voir. Ne yebisa nzambe pesa nga kimia parce que eza na barque. Na mukongo na ona grimpe ngana mati na mokongo na yo Yesu pona zale sika mosusu te oyo zali makasi nanga oyo na yo kapasi ya nzube te bipayo zali kotambwisanga na mati na yeba tope na yeba te Natalela nangaise yo Okope misanga ina kimia Kope misanga ina kimia Ebinze mwana Ngaina matina mokongo na yo Yesu ponazane sika mosusu te Oyozali mosungi nanga Na yo kapasi ya nzubete Bipayo zali kotambwisanga na matie na matie Oda mokongo na ya Yesu Webinze mwana Mata na mokongo na Yesu So place nzube zali So na mokongo na Yesu O sentir nzube te Place a omema yo yebate Yo yebika kokoma na kimia Parce que ozana nzambe longo Il est dans ta barque Appelle Jésus dans ta barque Qui te donne la paix le reste Papa pendant ce temps où s'il était en train de vivre le tourment, je suis même sûr que tant qu'il n'a pas l'opération et consort, basusu, babetara da maboko babie, nengeye lomba mona rande mona na ende simba. So qui peut papa lombe pose la na kati ya groupe tokoye babi. Nengeye mutamona kake yende simba.
tokolakisa ye maladi wana ezala normal te nayebisaka bino kena na makambo mosusu il faut traverser yango po teyama maladie ya sila je vous dis que c'était pas normal moi je voyais sila à l'église série wana et puis eza maladi wana bapesaka ye tellement qu'elle était très jolie boyebi domaine na mosala oyo baye kofimbisa ye libu mpe bebisa ye tai lelo bayebengaka ye soso. S'il n'était pas comme ça, hein, je vous le dis aujourd'hui, s'il n'était pas comme ça, n'avait pas cette taille-là. Malade ya bandoki ba kendola na ba morgue. Nakoya kune o ezana nukaka ya papa. Eric, nakoya ya na osana nga analyse kitoko za no calme. Eloko ya te. Tango ba mona beauté ya sila na Simba. Bozonga ta na ba film ya 1900 wolo boko mona bino moko. Qu'elle n'était pas une fille qui avait la forme qu'elle a aujourd'hui. Et qu'elle a eu avant son opération, enfin sa maladie. Bancho! Moi, na batoye na musala na ye, ayebika ke, eza talent, plus talent égale force. Or que bango si ba beba na banda kuna bango ba yeba da ba kisi. Ba sima ba kindoki. Ba yesiko yo. Kosili sa siko aussi là. Croyant que Livio et puis ça va on makam tosuki wapi lelo okoko yiba ko retarder bénédiction na mais jamais ma bénédiction ne deviendra ta bénédiction. Impossible. Va demander même à Satan. Oh ebisao. Tu peux voler, tu peux retarder. Tu peux retarder, mais tu ne peux pas prendre ma place. Impossible. C'est pratiquement impossible. C'est ce qui s'est fait avec Sila. Vous retardez qui kaka. Parce que vous sentiez. Oui, diabolo, hein. À Santa Kanamoli, moke. Hey! À venir, ya, ouais. Zanabuka, yango. Ya, nem sabino boko yiba. Je suis là, bien. Je ne bouge pas. Vous allez mourir de crampes d'estomac. La zanabino tinasuka. Système assis là. Ata bambonge ye. Mi pepe. Ata mbonge pe to karamina yesu kabeto to sasanga na yesu siko bien na biso ça parce que to yebi yesu pas na bino nde yango parce que biso to yebi yesu donc muta koleka ate ata le plus grand sorcier de la terre a koleka te loba le ka yesu soka traversera yesu aleki nzambe na makasi wana to changer ka wana nda longi soki te okosi likambo ya mama Kalunga. Donc quelque part président Elombe Azo senga mama Kalunga kota en guerre na Sila Bissau. Ce qui va jamais se faire. Je vois maman Kalunga est très sage. Déjà maman Kalunga malgré bango nyonso nde bazana bazaki na tendance à koyoka papa na bango. Mais là je crois que ba comprendre. Bitumbango ba comprendre. Ndenge nini papa Elombe. Na melata pe mapo. Non, c'est fort. Makambo na même maîtrisé depuis plusieurs jours. Ndenge ni papa Elombe ko comparer Sila na mama Kalunga na domaine wana pendant que ngala ko préférer kutu yonde to comparer yo na Kalunga soki Sila aza la plus riche te c'est que yo muto la kisa mabe po yonde papa na hein pour moi là liboso soka réussir te c'est que tu la qui magam te le barato bosa na o tu la qui ba bâton sur le roue ou dans le roue pour que allez ba ko réussir te mama Kalunga ozokumisa bongo papa Elombe yebisa biso yo le boza grand formateur ainsi de suite au fond cette école il y a formation à théâtre bon maternelle parce que na école iso ya ndenge maternelle to crèche ya ko former bato ba activité na yo za nango biso to yebi yango c'est que vous avez pété. Bon, ce que vous avez noté. Pour nous condamner Sila. Pour vous appeler à Chibarote, il y a un épenda ya moulai. Donc, ticket là est temps. Ok, malé, petit place à Okoma. Mais pour votre information, papa Elombe, s'il a fait plusieurs activités en dehors de ce que vous voyez. Plusieurs activités. Comprenons ce que vous êtes dans le milieu à théâtre. Jamais, à sa publicité dans le pendant que ça na besoin à l'école c'est bino que na eloko boy na eloko boy na eloko boy pona bino
na kindoki na bino bokolianga te na kindoki na yo okolia elobi nango pasteur Kondo akondo ngate na ngate boyebi eloko wana na otyango na suka okozala na ondoki me na kindoki na bino na ngate boyebi pasteur Kondo mutate yango mpona lela pasteur wana couple wana bango nyonso bayanke na kati na Yesu. S'il a des activités, plusieurs, montako ça te boka nete opo balexeki audio moko ondenge za po na monete bosi courage wala banda linda makambo linde bimaki ke linda mutalobaki ke sila musanika kolata azate ne lokote na bank yaya mutazane lokote na bank ko ke somba sak bisombela na poto batambola na mbongo na maboko te azwande méthode de vie moko oyo po yeba makambu na ye fozala même les plus proches par exemple simple kaka ezake tuna bana nyonso basambi azaki pasi la wana so bango nyonso bayebi ndako ne bayebi bayebi yango te même place Michel ekosala surprise azaki pasi la te yaki na lieu à tournage allez vérifier je vous demande je vous donne ce devoir là d'aller vérifier papa Elombe wana eza sortie médiatique moko tindi lokola kalunga na sile babanda kobunda par rapport à leur richesse. Ok, yo poko obunda pena batu musu par rapport à votre richesse. Oko banda kobunda ainsi de suite. Po yo po longo na groupe salongo. Papa ti tengensa na salela émission te papa nanga. Papa ti tengensa na tika salela émission te po zo pena bana na ye musu okena na bango, okena retourner na bango entre autres si la bisalo. O banda ko de temps en temps. Maman nani? Comment nani? Maman Mindondo et d'autres figures de son groupe. Babundi sa ote? Basalela au problème te? Siko yebisa biso. Tangu yo longo sali simba ti lelo. Bekol combien d'ailleurs potongi. Kaya mama Kalunga olobe. Mais pour la retonga pe kola mama Kalunga soki sila le biatia mayela tonga na mwandi na tonga kitoko. Pour votre information. Te wana tika. Bientôt, même ça va na carré minier. En tant que madame, on va na carré minier. Vous êtes calme. Vous êtes là. Na vous êtes pelite ya. Ya ke bandeli bozo daba ntinti makasi bo. Waneza olinga. Otombola mama Kalunga. Baba na kosala compétition mbongo na sila bisal. C'est que pour la tassi les dérangeara bino, basak na mimaka aspect ne dérangeaka. Nabi makambo aso biso Swentaibo ne tombera jamais et la vie oza na pema poko ta kopa Swentaibo so oza na pema te okokango te kopa Swentaibo eza couple le plus difficile du monde. Donc papa autrefois oyelaka biso ma fille bien aimée ainsi de suite siko na yebi te so nini ngo eleka na fille bien aimée na yo autrefois to mona ki yo serré na Bellevue. Si vous lelo comme olata mama Kalunga. Donc ceux qui t'ont représenté Ursula la banda maman guerre na sila. Yé moko bandi kia po ke yo soutenir ye. OK, pas Bellevue comme il serait collé ni ma famille ainsi de suite. Abandi pe guerre na sila. Si vous retombe la mama Kalunga po mama Kalunga pas banda guerre na sila. Donc papa, yo moko muto forma kabana o ba koma na guerre na sila. C'est ce que j'ai compris. En te voyant dire ça, c'est ce que j'ai compris. Bo lire nini oyo passage oyo du moment où papa aza pire na mutu wana omona mwana wana akozala ka ennemi ya sila et aussi le haine nyonso akundola contre sila katango papa elomba zui akomisi le quoi soki eloko nini nde yango wana tanga komi na Bellevue akomisi sila ennemi na ye tanga ye ko ayesko kotombola siko mama Kalunga za mayele omona baninga nde baosuka zala penza mayele soko mema mini lo yenge oyo ba kotela bitumbo ezanga sens o etali ata yo te sala concentrer na makambo na ozo sala okomana ba repostuler so ba biloko nini ata ko ba critique mo ndambu na melelo comprendre que sala vie na yo sans pour autant okota na rando mo boy oyebi mutu na makolote batu babandaki mama basi sa rando na bango ba komolela la baluka batu ba kotela bango po ba makambo na mo babandaki esimba te yo okota katikati e komelo ba problème komeka no kutu kolanda makambo na te sala vie na yo to continuer na mo na émission ça à 3 heures du temps na Blaise éléments. Les éléments.
ya Belvine na Sila bazana pa Blaise élément na basankana na bango. Mais ceux qui bon côté, ça fait au moins 6 mois que je suis l'objet des insultes comme ça. Au moins 6 mois. Papa, ngana poser ka question, mais Falon Bitodi azala nani? Yo lo kwa papa, Falon Bitodi azala nani? So pesi biso kombo na oya. Ya na osa boko na commentaire na oya. Falon Bitodi azala nani? Boko melinga? Hein? Falon Bitodi azala nani? Tondimi ki sankaro balelo ti lobi mikoye soya. Tondimi ki Blaise élément. Tondimi ki mukala. Nyonso bako boko pesa si tondima. Totikate. Totikate. Si le problème c'est que il faut savoir une chose. C'est ce que j'ai toujours dit. Makambo tanto kota kanzaki ba colère sainte etina biso toya. Etina biso toya poto lobela makambo. Sikoyo. Tango toye ko lobela ngo. Pona kandaka na ndenge to mona mutu oh nini kayende ba ofinga. Kayende ba ofinga 6 mois temps papa yo lila na 6 mois. Yaki 6 mois, yaki plus de 6 mois. Plusieurs années. Tango toye to koteli na colère sainte. Oh, totali bebo na kati ya colère sainte on a au côté puis ça paye encore. Papa vraiment ça si que totika. C'est il faut que ça YouTube akata biso. So YouTube akata biso te peine perdue. On est là pia, on ne bouge pas, on ne change pas. Tondimi comme on se travaille c'est ça oh baloko tarasoi. Tondimi to yembela on pela ntembo moko ntembo balba nini. Na loko tarasoi so ino atos ata o santi so kindenge ni so il fallait yemba so bedoni. D'accord. Papa, soko kataka makambo kala, ndo fingami te. Mais yo na miso abato ola kisake ozali malamu. Et que yo wa papa malamu ozo kamba bana. Mais ozo tinda bana mususu ba finga ya na bango liboso. Papa oza wana ozo soutenir ozo tala, bozo seka bo meli bolie. Lobi na tango yo la c'est ma fille préférée pour afingisa ki bien. Lobi kuna ta fille une autre fille préférée. Qu'est-ce qui se passe avec vos filles préférées? Bah comment comprendre la vie? N'a pas comprendre. Elles doivent comprendre que la vie est faite de ça. Tande beaucoup comme ici Yosil. Il faut follow à pamba. Allumette ni sur bolongo na kati. Botikeli pamba bon. Ya Eric na mélanger te yango ko faza na makambo na ngo po o pe faza na yango moko. On avance. Toi, Pébatou, toi, Mikolo, pourquoi ça? Quelle est ma part dans tout ça? Est-ce que pour vivre, il faut Baka, il y a YouTube Kaka. Oui, oui. J'ai peut-être 40 ans, 50 ans. Oui. Vous êtes passé par un pont. Voilà pourquoi les opportunités nous passent comme ça. Pour nous vivre, il faut Baka à YouTube. Tu vas comme il boss na YouTube. Et nous, on va venir dévoiler ce qu'il y a. Ce qui est injustice, moi, que salami quelconque, tu peux dévoiler. Je serais peut-être pas d'accord na makamususu. Mon amutana na contenu na et talinga ne loti. Mais YouTube bon minimiser ngo te par exemple des forces. Pour ceux qui force te papa me le vandité na YouTube ça la no émission. Pour émission et bi que la TV atamba monter les na YouTube. Et aujourd'hui YouTube c'est une force. Même pour les États-Unis sur le quand YouTube ezali économie en mboka na bango ko bouger. Donc bon mélanger biloko te. Boye ba ko comprendre rapide bino ramaye les makasi soit disant. Mais makambo les biloko simple oh soko betika na internet ba la kisa wango. Batu bazo vivre na baka ya YouTube et belé. Et s'il y a votre problème sur la toile, ils vont traiter ça. Peu importe mon amour nena va traiter na ndenge na mais eko traiter mais. Oza qui start papa. Faut supporter. Ou par une pirogue qui vous a aidé à traverser la rive. Ne jetez pas, ne foulez pas cette pirogue au pied. Bango nyonso, tulongola bango. Bango nyonso bagasu. Ah, papa. Ngalo tsoko le belongo la bango ndenga nazo kamwa pena makasi. Natangela bino boke na page ya Ursil. Kutu na note pirogue o traverser consort ya. Sori na kata pirogue non nazo kende. Yo muke lingo bwanga na komo bondelo na bondelo ti na kati na ngamu so na kiti fola balukela yo. Po na raté liwa pirogue ti to kati na ngamu so kati so na kiti na omata so na pirogue na omata te et puis na robeba na yo po na komi na terre ferme to robeba na pirogue na o sa ki o mabe papa wana faut reconnaître yango o sa ki pirogue na yo très mauvais o longola bango to zonga na place lobi longola bango. C'est faux.
archi faux. Il n'y a pas plus tard que hier, je lisais sur la page de Ursule Péchang en disant que Azongi si photo moro il y a de cela 10 ans passés. Rien qu'on comprendre le lot que c'est par le travail que le travail paye ainsi de suite, machin. À lobby, et c'était dans le groupe Simba où je fais partie jusqu'à aujourd'hui. Dans le groupe Simba. Pour preuve, le réunion est salamaki le 2023 contre Sila, contre ma marche, contre consort. Tout le monde a Ursule Péchang. Na ba répétition et consort. Tout le monde a yé. Tout le monde a. La seule personne qui a été chassée de là, Eza nani. Sila. Non. Tu y a Simba, bah jouera pas Bellevue. Ton me dit pourquoi ça crée pas de problème. Et Bellevue a fait partie du groupe Simba jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a place mon ballon. On a été monté. Tout le monde a suspendu. Bah ça la boise la Sila. Papa, parlez bien, non? Tu as la preuve. Écoutez, l'entourage qui n'aide pas. L'entourage qui n'aide pas. Il y a des gens qui vivent des injures. Les locaux finga batouми profession, il faut finga moutou ozo baka et belé ozo mbongo. Nos chansons ne sont pas en français quand elles traversent l'Afrique, quand elles traversent le monde. J'étais à Abidjan au Bétil du Soleil à ma famille, n'a rien de retourner dans Bango, ma grande famille. Ma grande famille. Mais Babo Eri, Bago, Bazaki, Wana Kokoye, Babanzembo a falli le coup là, perroquet. Manzembo ya? Il a fallu le coup perroquet. Je me rappelle, j'étais obligé de traduire pour la Bango. Zela nanu banda service. Ouais, c'est la massa. Oh, publicité à Badoua, tout sautant. On a prêté serment à la République, donc je vous dis, je salue aussi. Qui a facilité. Papa Elombe. Nakwidi, tant déjà moko akufi, mususu alongwe, vous peut perdre et c'était comme ça à travers le pays, les anachela, Parfois sans être formé, parfois sans cursus scolaire. Papa Elombe. Tika kokoti sa sila. Na maman Kalunga na guerre inutile. Lelo na comprendre que sila, vraiment, mams, vivre vie na yo. Tango lingaka okufa à l'époque basangani la yo wana spirituellement et physiquement wana. Yondo yebaki. Nini au traversé na kati hôpital, combien de temps ça t'a pris? Je crois que ça t'avait pris peut-être 2 ans même hein. Et quand ça t'a 2 ans hein. Pas si wana ti opération yeko lekati o se rétablir ti rozongi la musala. Je crois que ça t'a 2 ans. Yaro na loba na makambo calcul nzambe retard ezalaka te. Sora le biazong c'est là les années dévorées par les serpents on dit maté et les sauterelles plutôt. On dit maté. Et puis, on a zoka mon papa, le menena comme makasi na ba émission boy. Bana o pe suivi. Papa Elombe sérieusement so to lobi bana o pe suivi le ba fingisi on a on dit maté. Bana wana loba ko pesi bango peut-être métier. Bon métier pe ko za la eza pe na vie. Wa mona muntu sko fa appliquer mona ndenge na ye po pesa ye quelque chose. Opesi bango vite. Olakisi bango ndenge ni basala musala. Opesi mwana moko te ya simba opesi evi. Ko bane bandeliti na suka mwana sila mwana ya simba moko te na kati ya simba se retrouva azoba mbongo asala makambo. Soka azabo ebisa ngai o ba futa na simba asali makambo. Mwana moko ya simba. O abanda simba ti simba futi atongi ndako rien. Savoir-faire na ye. Et ezu formation. Abandi ko lukasko bandela simba kaka ye kaka po esa ma coup de pouce po aoleka na théâtre. Mais simba futa nani mbongo ya malonga asomba mutuka. Botangi na ngami balé. Pour preuve, si là, il fallait à se battre dans ma propre aile, n'a pas comme ma place à comme. Comparer une personne. Na quand maman Kalunga il monte en tellement fait la caméra ah oui parce que ils ont exposé pe maman Kalunga en même temps pour ba tout mususu ba roya wana ba yebisa maman Kalunga de yo comme na mbongo même famille na ye ba roya la ye na ba mbongo so rappelle bon explication il est caté président tira comparer kasi la éternellement na batunyo so ba roleka na simba déjà kenda déjà olongola bango olongola ye précisément pour misu bazalaka andima akena na kona ya fanda et comme ça écoute sceptique na batebele le ba comprendre ce comportement si la te ba comprendre ndeni parce que so dana traverser moto
nde na koza wana komi mayele ekenge nde luta ekenge na makambo nyonso na bato nyonso nakoyoka su mawa te nakoyoka lisusu soki complaisance moko elekana na kosala yango susu te il faut nazala très strict mpo na nga moko mpo déjà nafolaki liwa na bamaladi oyo elingaki yeba koboma ye aka bomoneke elalela ye nde na basimetiere mpo yayeba kokufa Kalunga nasila bana na guerre te bana na guerre en soi te vraiment tika mama Kalunga en dehors ya makambo oyo beta masolo ya bana na mibale le plus aimé olobi bango ndo linga bango mingi to boye te to tikela o bango to tika yo linga bango makasi to tikela yo espace tika pesila au moins apema kofinga batu sur internet basala yango chaque jour même le président de la République a insulté eza pete soko bakisi be émission de kosila kuto bakisi be émission so bakisa makaka muto afingaka na vie normale akofinga kaka ata bosali ye ndenge ni akofinga kaka po eza ya nature na ye e soko pesi ye kanda akodijangtele yo ekoma ndenge ekoma siko biso na kati nini na kati sila a quoi avoir dedans so muto azwi téléphone na ye akoti makambo asila sanke sila benga ye consort sila a quoi faire ana mot d'ordre apesa bato te babanda prêt po yebisa bango prix bosukisa te muna muto akosala makambo na ye ndenge ye moko akaniseli côté comme biso côté comme biso on va faire comment papa on ne pleure pas siko ya tango olela te siko eza tango ya kolela te siko eza tango ya ko assumer et puis avancer et puis je vous dis nanu toyoki te simba tokoyoka ba formule ba problème na ya makambo ezoya po na ozongela bo so na tie oyo après quelque temps na rotiela bino analyse na sali ya makambo Eric na mayele nanga na buzoba nanga na mayele nanga ya mukie onzamba meka kopesa nga wana na yeko salela ngwa analyse nde na osalela on papa elombe tika kotombola guerre na sila pour rien tika olingi bafingisisa mama Kalunga batu pamba pour eloko te asali sila bozolinga botuka epo ya koyebisa bino ke nga na sala boy na akuna maison boy moni maison nini oyo ezaka kombo na nga te yango pe mayele nga na zunga jamais na koyo kosala maison na tiango kombo yoka ni télévision Mireille Mukeba jamais de toute ma vie vivre caché c'est plus important c'est très important tinda mayebisa bible bandoko lobaka la discrétion. Donc il faut savoir vivre caché pour battre ba yaba ndo tuka yo azaka ne lokote kanga mote mafanda ya ndimi na zaka ne lokote et loko na ngabo mona ngo mukolo moko le mususu tambo yero découvrir ngo regretter tant mutazo linga tuka si la bongo posi la bando yebisa ye babiloko ya sala ba activité na ya ainsi de suite bonga yi ba mbongo bokanti mbongo ni so sombela basaka e utaka na kati ya YouTube te soko zika batu ninga futa ka bango consort et so basaka ndenge na te bolingi nde bayebisa bino ke s'il a pas fongolé école telle, s'il a pas fongolé sa maison nini oyo, s'il a pas ça, s'il a une activité, moi je vous informe, papa Elombe, s'il a une activité, mais a chango kombo na ye atamu komote, ako chaka pe yango pe kombo na ye te, po ayebi ndenge bino bozalaka, po boba na bitumba kuna, boba na obwaka biloko kuna, boba na obwaka basoba ndenge ni soba ndeni, akendaka pe te. Très rare au monde na activité na ko sala contrôle son deni asala ngonde mususu les plus riches de toutes les filles qui sont passées entre vos mains. On oublie toutes les filles, c'était de toutes les personnes qui sont passées entre vos mains. C'est quoi par mabe? C'est quoi ça peda par mabe? Bon ici la richté. Belle vie a richeté. Pas si quand ils ont un sac na bilamba ya sila. Mais fallait leur comparer à Ursil, à Bellevue. Pourtant aussi la bo pesi retard na santé. Bo belisi. Bato batikala ki na terrain. Si ezala ki ba mama Kalunga, ba Ursil, ba Bellevue et consomment, il faut pas se comparer entre bango. Il faut pas se comparer entre bango, il faut comparer bango so 4 attends na peut-être nandima ou bango 3. Po yo yebi combien de temps si la sala na maladie. Et bokanta ke dara point final pour na carrière ne koufi baby. Or que nzamba lobi o
les ossements ont repris vie. Dieu est capable de prendre même les os. Apesi bon moye tamboli. Ndelo que ça et ça bino ndindi siko. Mais c'est déjà, on est déjà dans la phase irréparable. Plus rien, on ne peut plus retourner en arrière. Tolimbisani merci, au revoir. Point barre. On n'a plus rien à se dire. Tobanga Nzambe. Ça sent la haine contre votre propre fille. Oyo jamais si atombola téléphone na ya fingi yo. Oyo jamais si azwa bato atinda ba leka na TV pour ba finga yo. Oyo jamais, alors jamais de toute sa vie a salé la émission. Mais tala ningo dégager les haines. Pourquoi sa vie vous dérange autant? Qu'est-ce qui se passe pour que sa vie vous dérange à ce point? Vous croyez que ce qui y a zate na mokili bino bozimbongo bobongi? Tonganga bokena kotika kombo na ndenge simba ta atika bino na trouble. Elle s'est retirée complètement pour des raisons personnelles. Oyo ye moko amoni ke na koyaka lisusu jamais après lobi konanga. Après que tout lobby kona zonga ka lisusu, mais nzambe tellement za bolingwa lobby. Papa, so nzambe apesi mutu instruction par rapport à eloko moko quelconque, il faut ayokango. Elle tient à sa vie. Namoni ba misusu bazo ya oh mwana te, kobota te, nini te, kabasak, ada na mobile. Mwana oya. Botala snatch. Je crois qu'Abota a 47 ans, 48 ans, 50 ans. Les qui a Michael Jackson. Abota a 50 ans. Elle est heureuse, hein? Namu anega moko. Binombo a 85 bana. Quel est leur avenir? Parmi bana na binope bobi bana nde ba obota na bana ba obota te. Odebo zo tango ya kofinga moto bo sambela na mutake so mané sac na ye. Et comme problème, pour quelle raison? Moutake son basak na ye na mbongo na ye ya mutute. Asengi ni cotisation ni eloko. Mais pourquoi ça vous dérange autant? Pour nani nezo tumisabino lo lengo. Moutake son basak na ye photo ya sac ya pamba. Bozangi kimia. Si là, pardon. Tama nzambe, c'est important. Pour nga pela na kwa kondimate que Moutou, a si photo na question basak, tous on se fait plaisir dans la vie. Tous on se fait plaisir dans la vie. Donc na question belo comme boé, OK place en sepeli, au kangi photo, na la Fayette bosso au côté il faut kanga photo. Hein? Ba boucle na ya sapat ya nani ya sac na wana de bomo na ba wacha nde kombo na SB. Pour fouti pedam mon on mérité nyonso wana. En quoi ça vous dérange? Faites-vous aussi plaisir. Allez acheter, allez vivre la vie de luxe, si vous le voulez. Chacun de nous a ses délires. Mon homme a délire na une vie. Il y a bien des délires, des délires sexuels. Des problèmes. Et ce délire là, son bassac là, t'as bien, tant que tu as envie. Bon, ça est là, on est. Il faut lier en haut, n'enge sengeli. Moi, na sera bota mi lobby, faut lier mbongo na ndenge sengeli et la vie continue. Bino mbo boni ke ya osala bien te, bino bosala ya bien nini. Ndenge bosomba sakte bosomba veste te, bosala ya bien nini. École mutu pa ko fonce école, nga travailler mambo école. Na ko luka pe ka bâtiment na sali pe école bana pe bamandi otanga. Et puis année 3 ans après na sombi pe place pe. Na fongoli pe école. Et ça là non. Arrêtez na okaka. Na ba prof na ba programme na bloko ne si non. Et ça la non. Ngai kuna fond école. Na fond école. Pour vous comprendre. Et na moins de 5 ans na fond na somba. Et alors nini? Na tuni ezala penza nini? Nini mwana bata melama ite ape mate. Donc esengo na ezang sarabino kimia na niveau mo na yebi ninga expliquer te.
papa komo benga na kalunga kota bitumba o papa azo benga kalunga akota bitumba o. Mais c'est choquant. C'est très choquant. C'est que mikolo azo benga kalunga kota bitumba. Ce qui n'est pas normal. Dieu vous pardonne. Nangina kota penza mais na niati na wana. Toze la susu. Mais papa elombe simbe pesi mutu moko te vi. E pesi mutu vite. Na moni na mutu akomi bien na simba te. O abongi po na mbongo ya simba. Wana ndeza opesa vi. Asali musala na ye alie mutoki na ya musala. C'est plutôt bi yonde papa elombe ozwa vi ozwa na ko utiliser bana wana. Oya yo. Basila banani wana o utiliser bango na kati ya simba. Po bango ba se retrouver na nini? Est-ce que moi na moko ya simba déjà na kati ya simba nenga joua bongo asisi ko azi cop moko ya simba basali film moko ba pese $1000 to $500 opesa bango vite bazui notoriété na bango ya ne fait à koleka na TV po TV zala bongo ba utiliser ngo à leur faveur point barre opesa mutu vite papa elombe opesa mutu moko TV mutu na pesa visa ka nzambe soki ba pesi yo vie eza boy oyo yebaki elote balakisio musala okomo sala okomo tourner na tournage na yo wana mbongo na ozozwa osombeli yango ndako na tournage na yo wana mbongo no ozwa keneli yango Louis Vuitton sombi sac lokwa mams na tournage na yo wana ofutaka bandaka ba 500 ba 400 ba $1000 ok mwana moko te asimba koyebisa ngai ke ye na mbongo ya simba kaka afutela ngo ata ndako ya $300 pendant une année azate soka azabotela ngai ana mona ye azate. Donc opesa bango vite. Nzambe na mawa na enda pesi mutu na mutu par na ye. Na makasi da bango ya kokota ka ko bimaka ko tourna ka ko baluka ka nde pesi bango. Papa elombe pesa mutu vite. Vous blaguez avec opesa mutu vie hein. Papa elombe pesa mutu vite. Simba epesi mutu moko te vie. Et pesi mutu visibilité. D'accord. Pona mbongo wa simba. Na mona te mutu bafuta yata $300 chaque mois, régulièrement. Azalate. Malgré ba sponsor et consort. Nga na pose la question moro ala bando tuna a. Sinar qui peut avoir ba problème. Sinar ka bo mona ko za ba problème hein. Mais tande Kaleba jiraba na. Tala ndenge Kaleba jiraba na. Allez kana TV te pour la que moi je vous ai donné la vie. Quelle vie? Ba théâtre nyon so Congo groupe nyon so mona o. Mutu moko ta futara ata l'acteur le plus célèbre $500 chaque mois. Pendant une année. Ate. Louvunu. Sora za boyo laksanga. Lelo kutu YouTube muteye ko sunga mo ndamba to ba 300 ba 200 ainsi de suite. Que mutu moko na groupe mobo a ça la film azora 500 chaque mois. Te loba kopo moko yeko kuta e wana na groupe a ça la rapport visibilité ne mati ba pesi. Na kati ba groupe bo mona ko bato ba yaka banzala bazongi banzala pona ko limbolingwa musala ayena nenga zongi nzala transport pete mbongo ya ye moko azo bunda likolo nango bozo saka na susu na ba saka na susu na bana baninga situ ya basi pona ba pesa e rôle moko boy tanga azo pesa déjà ya ye nzoto pona pesa e rôle o pesa vie et ça détruire mon tout et ça pesa mon vie et c'est comme ça que ça se passe dans des groupes oyo ya Kinshasa bo monaka to yebi nini legana akuna so to lobito za pena ba parti caché pena ba groupe to bimisango libanda ezala catastrophique donc on peut ça mutu vite peut-être audience peut-être le fait de regarder la TV mais ebele ba mlala tatami pour bazwa rôle kaka ya roleka principal ya kosala boy to yebi yangote bana batondeni ba souffrir y'a on a yebi so ko zu mutu ne soki nini pas la barre qui t'a fait traverser ce qui t'a fait traverser papa tu m'as fait traverser mes millions en me faisant des histoires et tout ça na kena ngambu na zu vi na ngana ngambu yo ningo zo o lata couronne ya yawana te est-ce que ba copie ba no ya na simba kuna tango ba oui les autres ça et c'est ba publicité kuna bana nyonso ba ndako lia mbongo wana n'est-ce pas que yimo ba ndako na poche na yo pian et fani
bana na ba bando kabela ba onke ndenge za boya publicité ekoti zwa mbongo boy et on sala mabongo même ata pas Caleb na ndimite. Vous utilisez ces enfants à votre guise, vous utilisez ces enfants pour vous enrichir. Bo saleli bana basi oyo jeunesse na bango nyonso pon na bino bozwa forme bango ne ba enrichir bino. S'il faut le dire, s'il faut tout ça la banquette aussi pena IGF ya théâtre Kiti. Bako kanga ba patron belé ya ba groupe théâtral. Bako kanga ba kei ba prison. Po bo saleli bana ya batu ninge mona batu oyo ya ba zone minière kuna ba salela bana baninga. Bo saleli bango ata ya contre-temps na ba formule nyonso. Misusu kutu ba koma ko pesa bango lokola ba remerciement na ba batu na bango ba bwa kaka. Mwana mutu mususu mais po il faut kaka aleka na nini oyo na film bozi bo niemi kisi ye kuna pa mutu mo boyo ya lingite niso nazo kanga motema ka po aleka po abunda kaka bimisa mutu na ye ala bimisi mutu lobi ke na pesi yo vi kako ivi vie za la ba pesi yango sans retour nga na osala musala pa na yo kope ye po ba sepeli na nga mbongo wana o ba futi wana o pesi nga ipar na nga po nga pe na sali publicité na kati point barre. Wana ndeko pesa vie. Ale mbongo wana nga na s'organiser na komi mutu. Mais du moment où nga na travailler pas na ni salaire fixe. Na zalaka ni transport fixe, ni eloko. Na on sacrifier batana nga na tika maka mususu po na ko sala musala na yo, po il faut le ka mercredi po sponsor azala besoin nango mercredi to mardi na TV to lundi. Ale sima nango lobi susu na yesu répétition pendant des années. Yo komi mutu. Yo sala makambo otangisa bana na bekola share na mutoki ya bana baninga papa lobi opesi bana na vie opesi nde bana na yo vie opesa basi la vie te wana pena tozala sincère na makambo ya théâtre mutu apesi mutu vie eza bango nde ensemble ya baoyo nyonso batravailla pa na yo na simba nde bapesa yo vie po soki tozongi nsima ntango yo totangisa bana yo na bekola ya bacherche bango bazali na capacité même pas ya batransport ebele même mama Kalunga so tala ika santé na à l'époque oko comprendre eza eloko yoko sauver bango eza ba nzonding so te ba ko kufa mama Kalunga obetela lisolo lelo ke mama Kalunga ninga za wana aza parmi bana nyonso baleka na boko kimi nyonso wana elega na asala combien d'années na Simba asala kanini mama Kalunga avait fait quoi so que ça ba publicité à ça ya memi ete ba nzonding na ba nini te mutepesi mama Kalunga école wana papa elombe olobela oh non omoni makamungai oyoki Angelo etelemaka envoya mama Kalunga na kati ya Simba ozoyoka na pasi ya santé ne soko mone suna zemi ozoyoka pasi neti olela neti ozoka biloko eza na ndako nona teka te na pesa ta mama oyo bazaka ni na salaire ni na mbongo ya transport ni na biloko ya kolia na répétition siko vi yango ya ndenge nini opesaki bango batu wana nyonso oyo ozobeta lisolo wana baye kofungwama na bakobunda na bango na kati ya Simba bazwa eloko te ataki mbambala ya pusu bazwa yango te po bosa elaka bango ba publicité bino nde bo minaka mbongo bolia nyonso bango na yebi kote soko mendo pesa ta bango ata ya mukie la musu publicité koti si $2000 européen la musu $20 to $50 to $100 qu'est-ce que tu as fait de cet enfant vous avez exploité ces gens pour votre bénéfice vous n'avez pas donné la vie à ces gens à ces acteurs vous n'avez pas donné la vie mama Kalunga s'est retrouvée na ba publicité na sai na ba pakalowi na ba modero na nzonding muteye ko sala bango ba major zolo banani mubaye mo ko fongola bango e fongole bango borizo ba publicité ya libanda ba publicité ya kati ainsi de suite nde pesi mama Kalunga souffle soki kaka na sima mama Kalunga koko kufa bana na bangi batanga ta ba kelasi ya malonga te a persévérer na savoir faire na ye ti libande komi ko benga ye na simba bobisa mama Kalunga somaka nini kantini ndako nani mama Kalinga bando futela na Simba bomona rango bilamba bando ko tourner bozali ko mona yango na ndenga mabete mama Kalunga il faut bolo ba vérité les gens vous utilisent et puis après bino bozo couvrir bango bato bazo sala bino bazo na TV balata ba pété on dirait que bango ba sala bino ya minene pendant que bino nde bango nde ba salela bino pona kozwa na bango na kotangisa ka bana na bango na bekola cher na kotina bango vana ko vivre ba vie na bango à luxe qui ne le sait pas bwa boya ko sabiso na suki ka wana na koya lisusu mutu na biso lobaki e fonctionner kaka on a